vraiment joie de vous savoir très nombreuses fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir aimé votre émission Facilité à travers Maman Cynthia. Et merci beaucoup à tout le monde. Et pourquoi pas aussi, n'a pas abonné, n'a pas surtout il y a Parole de la Vérité TV. Pour s'abonner massivement à Parole de la Vérité TV, bisikani oyo bolandaka émission na bino otolobelaka makambo etali ba mama makambo etali ba papa pe place ni oyo tolandaka ba prière na biso. Merci beaucoup na bande konyoso o vous a branché o vraiment bozolanda nga, je vous aime beaucoup vraiment babonné nanga tika nzamba lola amona bino nzamba lola pambola yo mutu ozolanda émission o na ebe émission oyo ekobakisela yo implice na libala na yo mutuza papa yo mutuza mama. Là je salue mon prophète et mon père spirituel Patrick Epopo, l'homme des fées, l'homme des sacerdoces. Pourquoi pas aussi là je vois mon papa j'ai de Ngandou, je te salue là où tu es. Merci beaucoup à Pasteur Acacia. Et pourquoi pas aussi apôtre Doudou Timba et pasteur bienvenue à Dandou. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup na Basan Nazambe surtout ba servante nyonso maman Philo, maman Agathe, pourquoi pas aussi à maman Agnès. Je vous salue vraiment et là je vois Deborah aussi qu'on a Agathe à Paris. Merci beaucoup na ma copine Annabelle, la servante de l'Éternel. Pourquoi pas aussi là je vois encore ma copine prophétesse Eva, je te salue ma belle là où tu es et merci beaucoup. Moi vous avez moi presque belé so même dans le temps à ma combo vraiment naza sur toko là awa et tout ça là toujours branché le logo toujours le bela makambo oyo etani ba comportement ya mibali ba comportement ya mibali oyo bazalaka nango souvent na basi na bango o bazalaka nango pe na bandako vraiment. Lelo nazo lobela souvent makambo etali mibali, l'autre fois na lobela ki makambo etali ba maman et lelo nazo si maman poinda mu ya kolobela ba papa pe bazala na posa pe ba yoka moi conseil ça la moi bien et ça la moi kitoko vraiment. Merci beaucoup à papa Nombele na kata Paris, je te salue. Merci à vous tous vraiment et pourquoi pas aussi Alain Dombela et salut à toi. Lelo nazo lobela ba papa na biso vous comptez à regarder vous comptez à regarder mon conseil pe ça ka bien. Souvent bande ko na ngai yo mutu ozana procédure ya mariage, yo mutu ozana procédure ozana fiancé na yo mpe mutu ozana chérie na yo to benga ka ba makango. Bande kolangai to yebaka esika nini oyo tokotiaka likolo. Souvent okomona mobali azongela aza kitoko aza bien obike batayo ya bambinga oyo eza matai nanga batayo ya mukuso vumeta eza matai nanga mais yo zolula na misu comportement mobali esala ke lobi wana pe osengi divorce obike na okokana nga siko supporter ete yaya avant ko accepter mobali bo fanda na ina mariage il faut boyeba na ba comportement za mbongo te bien sûr pe mbongo esengaka po esunga biso toza bien to futa ndaku moi parfum moi elamba bien to construire vie kandenge ezalaka mais comportement o esengaka ke mobali azala na ngo eza la plupart ya mibali misusu baza ba comportement nga benga ngo lokwa banuki pe mibali misusu baza wana bango balingaka ke basi basela bango aonzima azana mwasi wana na mariage po mwasi wana azwaki en charge. D'ailleurs souvent soko za na mobala bongo bokabwana ngamno na tema ina munoko te soko za na mobala bongo osala no eloko te mukoni na tongelo château mukoni na somelo lopango mukolo nini ozala bien na vie yo ozala kan oya yoyo pesa kaye yakenda kobongisa famille na bango to yakenda kobongisa vie na ye azalaka bien non balinga mobali teke po mobali wana bima nanga sala nga kitoko te bani ko ba excuse nga na terme yana ndeko nanga moko ya mwasi ndeko nanga wana to pekisa na mobali wana yo kate souvent azoloba lobi nga sona na mbai na nga soka osala ngai nataka
Ah, on est porté le lot comme côté. Et que ça, après un temps, la fille a commencé à zémi. À vivre, c'est la vivre. Mon pas le comportement de la famille mal. Abanga mututé respecter mututé. Pour nanine. Pour tant que tozo pekisa yo zo mona ngo eza bien. Tant que tozo loba ate ba yana baninga ngate. To ba leki wana zo pesa nga conseil pour aninga na linga na mobile nanga. Yaya. Lelo na zo lobela 5 signes. Oh lelo soki omona ngo na mobile oyo zana ye. Bien aimé. Ndeko mwasi ndeko nanga ozolanda nga. Soki omoni 5 signes eza ko se paraître et pas mobile na yo yaya boka bwana. To boy un jour o koma ke o pasteur na biso pona nini amona kite place nini azotia lokolo yaya nde balobaka o lisa mosakole kota azelute mosakole pas ça ba problème ne fa prier. Et ça quand tu vas prier Nzambe, sunga maman Laurette, Nzambe, sunga maman Cynthia, Nzambe, sunga maman Biga, pese libala kitoko, Nzambe, sunga maman Betty, Nzambe, sunga maman Annabelle, Nzambe, sunga maman Yaya, ti wapi. Ti wapi. Et bien là batambisa ba vie na bango na obanga Nzambe. Nzambe pas répondre à bango. Après ça bango pe o ezaki selon motema na ye tango zo tambola kati na banga Nzambe Nzambe otindele mobala bien bien na tikola mona mutu mo ta luka Nzambe Nzamba pesa mu Kongo to Nzamba futeli futi ya mali non batu nyoso baluka Nzambe même atana libala na yo Nzamba otindele mobali oyo peso kimia Nzamba otindele mobali oyo ata ya mingi ezate akopeso mobali oyo akosekisa yo akokauso prinzoli bien aimé yo muto zolandanga lelo tozolobela pona 5 signes oyo soko découvrir yango pa mobali boka bwana ngana otana mai na munote sina liboso soko mono li mobala za immature kono bateke na ki maturité na ye wana ngana bongo la ye ya yo bongo lete yenda bongo la yo atoluka Nzambe yenda ko bongo la yo posi da muto déjà azana na immature oloba o yake na b oloba z yazongi na i Yemi sanga na couple la bongo. Bosani. Couple la bongo bosala nini. Bo vanse ndenge nini. Bosala ba discussion ezanga mutuna makolo. Normalement na vrai couple, il faut ça la bateau bosala ba discussion au côté implice. Alléluia bien-aimé. Deuxième signe na biso otoloba eza pa bana mibali mobalo azana sans vision mobali mamazani na vision te habite ke na osala nde nini habite ke mbongo nde na zwi boye to sala ndenge nini mobali azana vision te ye vision na ezaka kapela vision na ezaka bloc nake na bloc na bandana lia poisson vision na ye ezake ne shaba vision na ye ezaka kofana na liputa amela masanga lia lobi na yo ezala nde nini mobala zanga vision yaya soko kutani na mobala boye bien aimé atolinga kendenge nini bwaka ye koloba teke nde mobala ngaza na vision te ngana otia vision sur ye eza na bato ebele oyo batia ba vision na bango sur mibale lelo basimba mutu po lelo o koloba ke oui ngali mobala nanga kwa mobala ngaza na vision te mbongo ayena ngo na isi mobala nanga bebe na muntu sala boyaya lelo bo sala
okomo oteka lobi mobala ye yaya pesa na $50 yaya pesa na $100 yaya pesa boye on se retrouve na capital na bénéfice ekei parce que ozalaki na mobala aza na vision te mobala azalaka na vision ayebi ke apesi mwasi mbongo ya commerce abaloli mkongo na ye amona lokola amona te esengo nde ezalaka moso afandi na mare na mbetu mare ayebise père tala mosala bando osala tala esali boye ezongi boye mobala bongo ayambi mwasi na bi félicitation mon cœur félicitation mon bébé azali so na mbongo mosusu abakiseli mwasi na ye oyo okabakabeli ye parce que akutanaki na libaku ya mwasi bien yaya tangu yango tofongola misu biso basi odno tobali te tofongola misu na biso toke kokwela na kati ya libulu te lobi tobenga batata na biso bandoki lobi tobenga bamama na biso bandoki lobi to bafamille ya tata na ngeza na kindoki to famille ya mama na ngeza na kindoki balinga mobali mpona sentiment nzoto te balingaka mobali mpona sentiment nzoto te na bandeli balinga mobali teke po ya lataka bien balinga mobali oyo aza na mutu balinga mobali apesa ide mwasi na nga na moi tosala boye tozongisa boye mwasi na nga na moi naza mwasi ayingisa tosala ndeni wani mobala solo bien aimé natangi déjà deux choses konzimaka ateke mobali na nga wana atambolaka na mutuka nga na ozaya atambola na mutuka mais aza immature atambola na mutuka mais ndenge aza naza sans vision okozala na ye jusqu'à quand okozala na ye jusqu'à quand yaya kozala jusqu'à quand troisième chose na biso soko remarqué moi pas mobali oya respectaka o te o makaka o partout simba yaya mobali oyo ofanda ne na mariage te mobali solo asipotaka mwasi na ye azwaka bisanza mwasi na ye nsima na maboko ayokela yango nkele te ezaka ateke mwasi ndazala motema kosiporte mobali non mobali mpe fo azala na motema kosiporte mwasi ya korespecte ye la plupart ya mibali ebele barespecta basi na bango te mobali akofinga o na balabala mobali te mobali akofinga o liboso ya bakamarade no mobali te mobali ata na niveau ya église azo répondre yo mal azo respecte yo te asa mobali te bien aimé yango yo na boboti bana te tia division yo moko sanke batinda yo conscience na yo eloba po mobali azomanke yo barespect nyonso soki na famille na bino azoyoka soni te bona famille na bango mobali abeta ko par-ci par-là ata la coup te ke place okobeta to place okobeta ote ya comme ça okufa moko kutana mobali abeta ko sérieusement nazana ndeko moko mwasi tozala na ye na bandali ndeko wana bazala na kofana na mobali na ye ki chéri kaka nde ezala nango wapesolo masanga te eloko te lokola linga mobali na ye mingi mwasi tala mwasi mbinga mobali mokuse soki mobali asimbi kobeta mwana mwasi wana lor soki asimbi kobeta ye il faut qu'elle se retrouve akangami soki akangami ameme na hôpital baye bazongisi ye lobi nango bango mibale bazotambola nzela moko na mipoza ba question kobeto abetaki sérieusement yango butongo ezaki ya ndenge ni mpona ntongo balamuka bazotambola nzela moko yaya
timba la fille ko betele kaki mingi soka tombo elo bilamba omona batrasa ba rouge ndenge sali na nzoto abandaka ko bomba mobali na bando linga mobali ne mingi. L'autre fois maman la biso ayebisi alobi aye okufa omo mobali no aza mukuse amukuse polinga te ke so mobali obeta yo ayokelo mawa te signé parce que ya respecté yo te abangi yo te pour soki eza mobali abanga mwasi na ye aosime na miso ya bato te aorespecte ye mais mobali oyo aza na manki ya respect pa na yo yaya le jour wana mwasi wana signaka mobali bien si mobali azobete na kimobali ye pa azobeta azozongisa na kibonganda bo mwasi na ye et le jour fin bitumba esilaki mibali balinga ba emilie bango te mais bango bazalaka makasi ya koemilie basi yaya soko kuta na mobali bongo mobali okufana ni na mariage te obongola ye te mutu abongo aza kwa kameleon eloko nango tata nanga obongola ye te mpe akokomela oka kameleon ebele bakufa na bakati ya bandako ezalani bafrapa mibali mobali asolo arespecta mwasi na ye mobali asolo ayebaka oyeba utilize bamo na ye devant mwasi so kuta na mobali oyo aorespecte yo yaya ata kozanga ata bamilio na ye kangama na ye tingama ye fanda na ye ye nde aza mobali mobali oyo avaloba contrôler langage na ye ye nde aza mobali ya mobali ezaka te toloba naota mobali nyonso en général na baprophète na bapaster na baapôtre eza bapaster mosusu babetaka sérieusement mais yo mwasi oza mwasi mosala na nzambe babeta mpo baboma yo mobali azobeta yo yoka na bombi mobali na nga po nini église eyeba te bafidèle elelelele okokufa parce que soki aza mosala nzambe asolo arespecte yo eza basala nzambe ebele barespecta mpe basi na bango te mais bozaka makasi otema liboso ya oteya biso oteya biso ni wana naongoble mibali tu naoloba mibali nyonso sauf nalongoli mutu te nalongoli mutu te nalongoli mutu te eza na mibali misusu wana tokoti na 4e ye mbongo na ye eza mpo na ye moko yokanga bien mbongo na ye eza mpo na ye moko oyo tobengana kobengama infidèle na finance na ye atikinaki infidélité na kati yo fanda na mobali asala musala salaire no oyebi te yaya yango libala ngo ya ndeni ya sentiment kaka ofanda libala mbongo mobali na yo eza ya yo mobali azokende musala efo yeba azwaka de compte final à combien par mois mafuta ke combien mais soki okutani na mobali oyo ye mbongo na ye ya salaire alobaka te ayeka provision apesi mobali mabe nga aloba ngo na tia mai na monoko te soki ate eza tata na nga aza wana oza mobali mabe mobali asolo efo alakisa mbongo na ye afensi mpe mpa mwasi na ye mwasi fo yeba tozwa kotan bokoconstruire ndeni bosoma ndako ndeni bobanda suka kaka kotia provision bofuteli bana minerval bongolomi bosomela bana mabele ndeni
mibalo bazwaka mbongo na bango azwi mbongo na ye ya salaire abombi mobali mabe bien aimé kofanda na mobali abongo te soko moni daka babilembo wana mobali aza infidèle mobali mbongo na salaire kuto oyebi salaire na ye te mobali aza immature soko aza na mobali oyo ndenge aza wana arespectaka yo te mobali te aza mobali te sentiment nzoto efandisa na libala oyo ozomona pasi te oza mwasi lobi mpe fo bongisa bandeko na yo oza mwasi lobi mpe mwana pa yo osenga mama pesanga bo oza nango te eza mibali misusu nde baza wana bapesa ata basi na bango mbongo poche te omuté ya mabe omuté ya mabe soko ozomona ozofanda dia na relation oyo ezosimba te yaya tika mibali misusu bango mosala na bango eza wana bango basi basalela bango kaka ye ndenge azana ye ifo mwasi asalela ye mwasi afutele ndako mwasi alatisa ye mwasi atangisa ye mwasi asombela mutuka me yo soki mwasi wana azosombela mutuka oyebi source ya mbongo mwana mwasi wana oyebi soki mwana mwasi wana azwa mbongo wana wapi vrai mobali mwasi osele ye te me mbongo na ye moko nde esalaki mwasi asali azala bien boyokanga mbongo na yo moko mobali oyo bando pesa mwasi oyo kosalaki mwasi abongisa yo félicitation na basi oyo mibali basipesa bango quelque chose ya yo betili baku bien okutani mpe na mobali ya bien félicitation mais yo mutu osalelaka mobali yaya olona na mabanga libango ebota mbuma te osala kuna sentiment eza ndekwa douleur lelo vraiment nayelika mingi bapapa botika vi wana botika yo mpe ndeko mwasi ozokende pembeni okende kobala tala mobali nini okobala tala mobali nini ofande na mariage na uti oloba na bino awa soko oza na mobali aza immature bwaka ye soko oza na mobali aza infidèle yaya kolinga na mobali na te okende na mariage kanga na bongola ye esima nango te mobali aza maboo makasi ya kofanda ne na mariage te po okotonga liputa mobali arespectaka yo te abandaka komanke yo na miso ya bato kobeta yo partout mobali azanga vision yaya obanda olela na douche moto ozala te omona baba yelo $10,000 boye sans vision mobali no aza nango mbongo wana esili ka boye omituni bakestion nzambe nasalaki nini te toti kokota nzambe na makambo mosusu ntango biso moto omonake te moto azobongana nga te so moto ana obongana te abongana yo te soko monde ya basini wana yaya kotya likolo te s'il te plaît kolanda mobali mpona kitoko te kolanda mobali mpo aloba bien te aloba français kitoko mobali nanga soki aloba français esalanga bachef de poule mobali nanga soki alati esalanga kitoko mobali nanga soki otambola nakokaa te yaya mutu fe sala balingaka mobali mpona kitoko te balingaka mobali aza motema ya osupporte mwasi que ça soit ba défaut mobala solo soka lingi mwasi il faut asala marque na ye asala ye marque abongise na ndenge na ye oya lingeli mwasi poso alingi mobali na ye akobongise na ndenge yo pa lingeli mais pour moi ça bongisa yo fais à par l'amour
par l'amour. Eza na mibali misusu baya na vie ya bato po bazokisa esu bapota. Parfois ozoka déjà pota ya mitema. Yaya avant yosala choix faut kolukaka mpe nzambe kokonsite nzambe ye nde nzambe na biso ye nde nganga na biso. Dans la place oyo tokonsite mutu te soki tobuki mabolongo na biso te na 0h 3h 5h du matin 4h du matin onga na bengaka ezaka butu ya balongi na ndimi te ke nzambe abimisa mwasi moko na mopanza mobali moko boye oyo aza immature oyo aza mabo makasi mobali moko bakabana na ye te mobali moko baobebisa mwasi ozali kitoko abebisi yo mobali moko boye ayokisa kosoni na miso ya bato na ndimi te ke nzambe akobimisa na mopanza mobali abongo bao basalela nzambe bakutanaka na bato ya bien bao basalela nzambe basekaka kaka na kati ya foyer na bango. Yaya yoka conseil oyo ataki mwana mwasi yo mpe ndeko mobali yo moto olandi émission ntina suka changer comportement na yo changer vraiment changer yokisa mwasi soni kobeta kofinga luka mpe kochange. Merci naza sur bato ebele bapotenga rigueur bao bakoloba esenge baloba mon peu il faut topesa baconseil besaka bien tolobelaka mpe mambo etali mama mibali na oya mpe soki olobela si mambo etali basi bino oyebi biso bamama tozanga makambo te makambo ezala kaka. Merci beaucoup bosabonaka massivement na Parole de la Vérité TV bisika oyo bokozwa vraiment bavérité oyo etali makambo ya bacouple na biso bavérité oyo etali makambo oyo etali makambo ya bolingo mambo etali makambo na biso bamama Merci beaucoup na mon prophète, mon père spirituel. Parapluie nanga ezala na butu ezala na moi. L'homme des fées, mon général Patrick Epopo. Je te salue mon papa. Je te salue le Dieu de l'alliance. Alliance non n'est pas parapluie nanga. Alliance na onde parapluie nanga partout na tambolaka tambola na parapluie wana. Là je vois comme mon papa social apo aza motema munene ya kosupporter mutu lokwa Cynthia l'homme de fée mon prophète Gédéon Ngandou apo asupportanga na mabe nanga na malamu nanga. Je me souviens un jour à Tungabi, au sous un titre na seki parce que aibi bisika ozwinga na bisika ozokinanga l'homme de fée prophète Gédéon Ngandou tika nzamba lola selo bolamu tika nzamba lola sekisa yo tika nzamba lola bakiselo ya ebele vraiment wako simba yo akutana nzambe ya alliance wako simba yo akutana nzambe apesa motema mopapa ya kosupporter. Merci beaucoup apôtre Lutimba et sans oublier pasteur Akassia mon papa. Merci beaucoup à toi et merci beaucoup à pasteur bienvenue à Dandou. Merci beaucoup à toi vraiment grâce na yo Cynthia za en vie Cynthia za bien. Merci beaucoup vraiment papa et merci beaucoup na bino so olinganga. Et là je vois ma mère Pati Kawata et pourquoi pas aussi à ma fille chérie Aslène Tioga et merci beaucoup. Là je vois maman Agnès, maman Philo, maman Agathe. Merci beaucoup na babouline surtout il y a Cynthia Bonbon. Merci, bye, à la prochaine.